ndeko nanga nazo peso na mwata muke ba conseil oyo ko aider yo ozwa mbongo ke biso to vivre malamu. Alors conseil ya liboso na ko pesa yo eza oyina salaire na yo. Yina salaire na yo, salaire on azolo beza salaire ya moi. Oyebi ke batu mingi baswaka salaire ya suka ya sanza batona bakenda musika te. Potango ozwi musala, ozwi salaire, omoni ke na komi. Mais ozobosana ke eza na toba 99% ya bato baza na mbongo na mokili, baza bato bazwaka ba salaire te. Baza bato bango ba créer ba entreprise na bango, ba créer ba activité na bango, basalaka ba commerce, eza na ba sportif, eza na ba artiste, bango nde bazwaka mbongo. Tangu oza na moyen te ya kosala eloko na yo moko eke ozwi musalo bapesaka yo na suka ya sanza mbongo. Sana ete yo bomba mbongo wana. Pourquoi? Suka atako yo oza salarié ozwaka salaire ya suka ya sanza, mais ozwa na mbongo na yo otie na eloko moko bo ekosala ke indépendamment ya salaire oza na place oyo ekotisaka mbongo. Yango kosala ke oli yo salelaka mutu lobby okomisaela yo moko. Salaire eza malamu pone bandeli, mais salaire eza eloko ya kotika nango te pona vie na yo mobimba. Eloko musu na kolobela yo ndeko nanga ezali koyeba kobomba. Ozwaka salaire ya $200, mais na $200 wana dépense yo sala eza ya $150, $50 ufuti yango na ndako. Et puis pour luka mbongo yo selaka mbongo yo zwane sila nyonso nde yo banda koluka mbongo. Et puis pour luka mbongo makasi olinga mbongo yo zwa hiba futa ki wana esila nyonso ndo banda koluka mbongo mususu te. Tango nzamba pamboli yo ozwi mbongo salete avant mbongo wana esila mbongo mususu ezala. Pourquoi ya onde ko aider osa nini obanda ko économiser, bandaka ko économiser. Atako yo tie mbongo na ona kati ya banque te, somba mwa boîte mo bo sombi ba enveloppe mingi. Ozwi salaire na yo bike na zwaka $100, $50 na tie na enveloppe oyo, soit obi $20 na tie na enveloppe oyo, $20 musu na tie na enveloppe oyo pona eloko songolo par la $20 na tie na ekoide yo ke ba mbongo wana ko tushaka ngote sima ya mbula moko komona ke bakobaki osimbikisi pola mayelo ezanga biso bana na nzambe yango moniki ba pagano parfois bazana mayele koleka biso lipamboli eza kaka pona kosambela te. Nzamba sala soki yo moko zana mayele ya koluka mbongo po atinda biso na mokili pona to cultiver mokili okobika kaka na motoki na yo moko. Ba gouvernement ekoki ko changer, mais soko zana mayele to ekosala ke yo oka kosimba mbongo ndeko nanga orobaki nzambe aza mokosi alors que nzambe azwaka mokosi te. Nzambe apambola bino.